Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank. The Pack. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. L'UBC, l'Université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. Alors, est-ce que vous pensez que Maramio Solobia est solo? En tout cas, lobana bunga tona bosana. Très bien. Mekoko sapena ra. Na bandeli. Nga pinza lobana bunga bena bosana. Mekoko seza eloko na ngate. Jona ki bien. Ozongaki retourne yo vrai ou faux? To awa toza na système mo to salara, so to komi na suka. To ce qu'on a question réponse. Question réponse c'est aussi sabiso. Oui. Mais avec sincérité pour dire que je ne suis pour rien, Marambo Nazolo ça n'engage que moi et puis je suis honnête. Exact. Tombola mabo to si ça simisa pour to. Na tombola mabo. Pour nous tourner ba question en fonction na. Donc ça va bobira qui il faut ça likolo nenga pena na mes exercices en bouquet on doit pour na ça. OK. Et donc ça non na kogi souté. On dit na ndo ba solo. Ouais wana ekati soki na 30 boy. Mais na bana ko mati ba 600. L'artiste musicien Kofi Olomide égale à lui-même. Vrai ou faux, retour na yo na Europe. Récemment, ils allaient négocier par Félix Tshisekedi à Pesa Macon $20 pour Yozong. Faux. Kofi Olomide, olobaki nanga tout à l'heure ici, que baibi Félix Tshisekedi $300 millions. Nani aibi? Te baibi Tshisekedi mo na ite, mo Tshisekedi te mo ya Congo, ya Congolais. Nani aibi? Nani mo ibi? Tozo ka histoire caméra zubalar, tozo yoka. Mais to éviter. Na bien encore ba faire aux la justice. Tokoki commenter en côté. Bon, moi trace muke kaka muke. Maboro likolo. Moi trace muke kaka indisa muke. Très bien. Que azape quand même la makala. Très bien. Mais Vital, c'est mon ami. Très bien. Na go été azape na master na ngado na pese mbote pali. Mais makamona na côté na bozino na côté na tiki justice ça là. Si c'était tombe na maboro papa. Si c'était à refaire l'élo sur le plan politique, ni nous aurait regretté. Mobutu.
autour de nous, on a plus de réponse. Très bien, et si les castos sous la souka. Et puis, on dirait, bateau, bazo, kambabiso, na politique, bazo, zobango, kaka, selon, ba parti, bateau, ba, na likolo. Or, il fallait battre na talent, ils appellent na mboka, c'est-à-dire, bazo, bateau, selon leur capacité. Vrai, il y a aussi la misala bazo pesa bango, mais on dirait na mboka na biso tilelo ezaka ke posa qui na parti wana ozaki secrétaire il y a parti ozaki nini il faut ba ce poste parce que moni bitumba ya ko conquérir pouvoir et ça ndenge mo tena bitumba ya ko développer mboka. Très bien, c'est ça mon problème, c'est-à-dire batu na komi pe na idée na ko choquer de lo batu na ko choquer pe na batu na zo mi tout na so to zaka na besoin. Il y a des colonialistes, il y a des banques, des finances, des mbongo. Donc, bien. Je sais que je vais choquer. Parce que je me demande ce qui nani o ba ko ça mbongo Congo kengela kango a otika les mains blanches. Na komi tout na momoni mobutu kawana na moment moko boy azoka mutu moko ngoni Blumenthal. Ataka mo konzi banque centrale à Congo pour mbongo bimaka société. Yemo le ka Blumenthal a bloqué qui payer a longoli sou tipango. Les longs na komi kutuna parce que ça dit fonctionner le gouverneur de la banque. Tout le soit japonais, tout le monde ils ont un salaire salaire. Très bien. Et ça obligé de faire un parti au hasard sur le président oui oui non non. Parce que japonais batuka selon leurs compétences. Très bien. Et pour nanga mingi tout ça est la méritocratie. Méritocratie. Voilà. Bato ba bongi na mosala. C'est-à-dire il y a de ces postes là pour nanga nazomona lelo que Congolais moko telela ko sala mais bato bele ba ko choqué na sens ni arbitre là ta ba histoire tozo yoka je ne sais pas si c'est vrai et qu'on va continuer bon côté ta la niveau peuple congolais souffrir ta la niveau bato musu 100 francs 1000 francs bazala na ngote mais ba biloko tozo yoka. Très bien, voilà. Donc les autres la montée ma passe na niveau moko sakana te. Très bien, voilà. Alors on va mabo to likolo toza likolo to kompa na suka na suka. Bozalaki baninga bino misato kulutu azana kati me bino neso bozalaki baninga yo Papa Wemba na Kester Papa Wemba kufi yo na Kester boyete to yitende na matanga oui Kester akufi yo na Papa Wemba bozate po Papa Wemba kendaki na Papa Wemba bato fifa balba ina yate yango la okana kaka lobi pe yo koza yo boko kufa Papa Wemba na Kester ba ozalate oui quel héritage lelo Kofi Olomide azo légué na ba musicien soit en dehors ya musique mais tant que taliba mission bon ça va ok les autres n'a pas arrivé que Kofi Azate pas sur le plan musical la mission je m'attendais à tout mais on va le sola liwana ngam na kufa na ba dans ce 40 ans ngala zanam ozaran l'artiste musicien Kofi Olomide Nazon dit m'appelle Kolobia solo tombola no maboko président comme ça aussi ça na tombo Jesus oh mais ça aussi c'était qu'est-ce qui prouve que nyon solo bien ça eh to tombolé dit tata il faut tiendre très bien donc innocence na yo président Jean-Marie Kassamba oui Ozali, les lois na télé 50 ans musanine parce que apparemment patron, créateur, initiateur, directeur général, na bana katumba moi que baza ko réclamer dans la katumba moi ka botika ya lala na Lilita pembeni. Il n'a jamais rien fait et il ne fera jamais rien peut-être na vie ou pour ça Kenda déjà. Très bien. Vrai ou faux Kabila za Rwandais? Jamais. Kabila c'est un Congolais et 100% Congolais. Vrai ou faux Renaissance Kabila nda Chakambong? Acha. Ebele. Vrai ou faux Mukuna Aza kabiliste? Oui, un vrai kabiliste. Hein? Azo rende mbulu. Olobi? Azo bepsende makamba vient en Azo kabiente Azo kabiliste tika na yo. Vrai ou faux Félix Tshisekedi président de la République Azo souffrir pour l'entourage? Oui, 100%. Il faut la relancer, hein? L'essentiel a été dit. Otombola na maboko to tuna soki pona moni balokuta muso ezaki de part et d'autre. Le bobo mango bino mibale oya ko bongisa. Totombola maboko na tuna bino na bakeso. Si. Évêque okutu. Évêque. Non non ngam nazo senga ya tombola. Évêque tombola. Ekendaki au Capernaum awa mituna sikoto bandi bato bazai belé Sylvie Bongo Raphaël Kibuka député Moïse Katumbi Salomon Iskadela Martin Fayoul oh là là
Mouzito Adolphe, s'il vous plaît. Président président de la République Fatia Zolanda, Joseph Kabila Zolanda, Némi, Vital, Molendo Sakombi, Eli Okese, Didier Boudim, Batou Belé, Nzambe Nangai, Oli Kambonine. Alors, effectivement, bande pas nayo, comme ça, tout ce qui passe à Maïkassam. Tout le monde papa, s'il vous plaît, na tout nomituna. Vrai ou faux? Moïse Kanga a payé ça 350 000 $. Très bien. Ça, c'est une distraction. Très bien. Très bien. Moïse Kanga, Yoka, n'a pas répondre. Moïse Kanga, Mongo Zoapi. Très bien. Mongo, il y a l'État. Vrai ou l'État. Vrai. L'État. Après, tu as fait vrai ou il y a famille là bango. Vrai ou faux, vous regrettez Mobutu Tilelo? Mobutu, tu as regretté. Très bien. Tu as regretté. Très bien. Puisque l'on va se les attaquer. Vrai ou faux, Mboko Sogeza par terre, Kabila nda bomi yango. Naza comme c'est yo que Kabila est comme homme d'affaires, commerçant, trafiquant. Kabila n'a pas exercé fonction, il y a président. C'est-à-dire que lui, ce qui lui a intéressé, c'est l'argent. Vrai ou faux, Kabila na mikule koya, azo mérité ko za libanda te fo ba kangai. Naza ko yeb c'est yo que sango. Chana mutuna yo bakata fi bazakate basada misene bazate. Très bien. Ezana mukunza kotika le sekote. Très bien. Kabila il faut yeba 15 jours. Ah OK. Akozala wote. Très bien. Merci beaucoup. Kusa makambo sali. S'il vous plaît. Eza ibele to côté angote. Oui. Tozonga na. Affaire comme on a sa pezola ndabango na sima. Na yumbi. S'il vous plaît. Na beni. S'il vous plaît. Ndeko Jean-Marie Kassamba. Vrai ou faux, mukuna oyazali awa na plateau Aouti na famille ya Mukuna chipo ya wakazadi te olingo longola. Aouti na Kasai et pas na biso. Aouti na Kasai. Non, koza na Kasai zelo ko mususu. Koza la mwana ya Mukuna Dieu peze lo ko mususu. Mais baza kombo moko. Bato bakokana bakomo ba uti libota mote. Très bien. Vrai ou faux? Oyoki yango Cléra évêque alobi olingi distraire na likambo ya 350 millions de dollars eza masolo ya balabala. Lia ebele butu moi Renaissance César muto a financé yango te euta epa ya Kabila yo nazolo bana misu na zotala yenga pe na détail mensonge. Très bien. C'est que beaucoup de gens za lukuta. Très bien, merci beaucoup. Boyoki avec Pascal Mokuna alobin avec Pascal Mokuna bomi butu bokundi na butu avec Pascal avec Pascal Mokuna alobin na motema na mobimba Jean-Marie Kassamba alobin na motema na mobimba moto na moto azwi likanisi ya koyeba nani alobi ya solo nani alobi ya lokuta moloni nzete na motumbi makala basailaka nzete moko me souci ekeseni na bango mibale nani moloni nzete na mini motumbi makala bino nde bokabola boyoka siko place to kobanda Johan Maurice papa va travailler maintenant on y va. Alors est-ce que kotombola maboko papa na soki nzambani? OK, c'est bon, merci beaucoup. Alors tozo kende mwana na yo koko na Johan Maurice azola na ndenge koko aza kosala ko tokei évêque Pascal Mukuna. Ainsi elle a gagné un enfer à éviter. Vrai ou faux? Vous avez un problème personnel dans Joseph Kabila? Problème personnel les athées, le système et mes gestions. Vrai ou faux? Ogotikala ko critiquer bilan Félix Tshisekedi te pour selon yozo monake azokamba yemo kote bazokamba bango mibale. Coalition. Évêque Pascal Mukuna. Vrai ou faux? Azozongelo na makambo tolobaki mikolo euti koleka. Vrai ou faux? Nyonso yozo mona lelo ezali bolamo lakisaka na FCC nde bazofuto na ndenga mabe. Naza comme soke nazali ko sala lit noble geste oyo pona koteli secteur et loko nyonso ezalaka na suka nzamba lubi ke suka na bango eye ezala bolamu ezala nini et loko nyonso ezalaka na ebandeli na suka. Très bien. Pharaon akende. Très bien. Vrai ou faux? Avec Pascal Mukuna faire vidéo aux ananda kuna météo. Naza koyebisa yoko sango suka ya montage ya FCC suka montage ye onde ya suka bakabeli onanda kuna na météo pendant que yozanga non nanda gute naza koyebisa yoko avec Mukuna avant monsieur Joseph Kabila ya nazaki na bandako y compris à météo pesara nango depuis kala na tongango. Très bien, merci avec beaucoup. Mes propres fonds. Très bien. Na koyebisa sango sango peuple congolais zolanda ngai nazali na devoir ya ko remercier bango pour la soutien ya combat. Très bien.
vidéo o eza ya solo to eza ya lokuta naza comme ce que c'est montage de toute pièce FCC batie vidéo en ligne pour basaloni mais pour arrêter combat pour côté combat oyo toyebaki ke koya na koyebisa yo ezalaki na ya kutumbela ngandako kutumbela ngai soit église soit mutuka soit ban lever moi na ngai soit na plan na bango toyebi oyo ezalaki na quoi que cartouche na bango ya suka très bien bazole le po babeta alors siko ceux qui lobby mikolo ye babimisi ba vidéo mususu libanda oyo ekozalaka montage to ekozalaka sango naza ko ebisa yo que pour le moment oyo koya eya après je t'exhorte naza ko exhorter mon tinios et loko le bien naza ko senga peuple congolais na minute tozali oza pasteur puisque tu dis que ba fouti ba pasteur ya réveil basala ka émission basala contre moi na mwasi mobali pasteur mutu oya ko sala contre combat ya peuple zamba okatelika mnayi très bien ça je le dis tout très bien la pasteur ba passer la réveil merci voilà na ezaka tombola na maboko mise komi na suka batebele ba miso balobaka ki muzaza la rwandais weba te muzaza rwandais te papa nanga za congolais mulubakati très bien merci beaucoup papa oya boti aza taratibu désiré taratibu wana koko na biso ya mobali oya mwasi mafika Jeanne mafika bango nyonso bakufa bango nyonso très bien vrai ou faux tombola sko maboko po mise komi na suka place ko na obomonde yango ndeko Ibrahim Bakenda vrai ou faux changer nanu wana komoranga Ibrahim Kabila Touareg Bakenda te ndenge yo lobi ndeko Ibrahim Kabila Touareg alias Bakenda non écoute na ebisio Ibrahim Kabila Touareg ndeko mbolanga très bien olobi na biso akozali mwana ya musée le père oui olobi na biso ke ozo soutenir combat ya mukuna oui nazo soutenir combat ya mukuna po aza patriote batika ko intimider mukuna eza erreur mingi ko kende ko funda mukuna parce que mukuna sengi yo Joseph ko yebisa biso nani aboma musée mais il faut zala na soni ko kende ko funda parce que soki mukuna lobi oui naza na raison parce que yo zalaki wana na pouvoir yo en tant que mwana ya mutu wana pourquoi osilisi procès wana te batu baeba bien pourquoi sambisi edika penité Mobutu alobaki entre un ami et un frère le choix est clair ndenge nini yo zondima ami mozoboya frère na yo non oyebi biso toza ba africain ba africain ba bondela ba africain baloba omoni ndoki belela jour la suko kende kinga kati za ikan nakenda kuna te pona nini papa tika Maurice tu as suivi papa bosole komi na suka ndeko Devos Kitoko ozali professeur ozali pe membre ya la muka vrai ou faux Martin Fayulu akangami na poto pona makambo ya COVID-19 Martin Fayulu kangami te Martin Fayulu aza na États-Unis nayebi ke ba congolais balingi Martin Fayulu azonga bazala calme mokonzi oyo bango baponaki akozonga pour que alakisa bato bazalaki nommé na Mese Kabila ke kolo eloko azali vrai ou faux Vital Kamerhe lobby probable condamnation ezali ndeko papa sango na uti koyebisa yo ke mokonzi ya mboka o ba congolais baponaki le commandant du peuple Martin Fayulu alobaki que justice est sala musala nango en toute indépendance pour que jugement ekobima ezala juste et équitable. Vrai ou faux uti koloba que Joseph Kabila na justice en mboka na biso moto nyonso a porté plainte azo l'exatant ba uti lokanga Joseph Kabila justice na biso papa sango ezo permettre lelo ko poursuivre Kabila na mboka oyo te sora Kabila za politique faut tout ça la soulèvement populaire 2 millions 3 millions direction Kingakati Kabila ko kima sor na yekosila. Honorable Daniel Mbao, uti ko lobananga ya ke kozala député lelo eza mo apasi parce que même na niveau ya assemblée nationale eza na bakulutu musu bazo pekisa bino ko loba avo loba il faut baye ba makamni ko loba il faut komisa kombo avande mambo ebisingate ouais na kosite na kosite lelo to benga ngo oyebi ke mboka neto okeki na libunga sous Kamerhe bato bazala loba sous Minaku ezaki jusqu'au dernier intervenant
mais sous ma bunda lelo yo poloba combien de fois abimi akangisa ki na bimi akanda to benga un système ya sous-traitance à ba groupe parlementaire imagine un peu bazar tous 16 groupes parlementaires mais chaque jour pour poloba faut d ba ba dia tongo ba ne ba oloba est-ce que c'est sérieux et puis ça ba okiko loba kuna d équilibre ya té même à débat national ba ko baza combien biso to 4 groupes ba ko baza 12 na IDPS so ba lobby ba doubler ba ko tripler ba même ba lobby biso to loba té oya ke fan ba be monika mongolo ba yebisa tata wana loba oh boyemba na ndako bosolo esili tokokuta na 19h une édition spéciale yango na lobaka na bosolo ali boso bato batombokelanga mabe responsabilité azwa ba jeune beaucoup tebele pour changer le système c'est possible allez molo to emba c'est possible to ko tsava ansika nouvelle mentalité to réformer ba institution c'est possible dans 10 ans je crois à l'avenir radieux de ces pays nous sommes très riches et puis ndeko soko permettra une minute na 1998 ba sa prospection ba kenda tina Rwanda ba comment la frontière professeur d'université zo bangu yandila ba sala prospection ba colter souki na Congo et kenda Rwanda te ba mi tuni question est-ce que mundela sala kango intentionnellement tous a volonté nzambe na répondre quoi à Roula Dalo mundela sala kango intentionnellement mais na sima volonté nzambe ça qui président de la République vous avez le soutien de tout un peuple mais faut ebara que fimbo za na ngona ebisa ki ke bolamu ya Yesu eleki ya yo leki Yesu na bolamu te mais Yesu malgré bolamu na ya na moi fimbo na pas bomba akobeta bato ba yo kala pourquoi yo sala ngote tombola kasima boko vrai ou faux uti ko yebisa ngaya ke na FCC bangando bazali ba obaliaka bato lwa oya kinga kati wana ya minena mona na mai obi ke tango ba memi bino talika bolobi vomena vanda en Égypte place obanda kolia malamu mais on vanda te zakinde boye obisinga bongote bangando wana bakesani kuna bakalima nde bazali bakaima vrai ou faux uti ko yebisa ngaya ke na 2009 ozwaka CV à chef de l'État au talaka yango et puis ozo confirmer que atangi et que niveau naé par rapport à France, tout le bazar la 3e graduat. Vrai. Je confirme que Nazoka CV naé lié à Tindela Ganga CV naé. Très bien. En 2009, ezalaki po akota na Seni. Très bien. Mais esimbagate. Très bien. Ezalaka kaka na niveau oyoye apesi chikoyo wana. Très bien. Nde ozaki kuna na kati. Très bien. Vrai ou faux ebisinga que mariage FCC cache ezali mariage mogo homosexuel contre nature. Ezali mariage oyo ekoki kosalema te contre nature et c'est salami mais etikalika moke et panzana très bien mais bato ba ko panza yango te baza bato ya FCC po Joseph Kabila Kabange yemoko ayebi que mariage wana eza ko servir ndeye ça dit pour le moment mutazo batela batunyo so na Kabila la ba généraux na batunyo so ba iba mutazo batela bango président de la République eza président de la République très bien tombola maboko président Fiyu Ndondoboni outiko lo bananga ya ke Gentili Ngobila a répondre pour le massacre à Yumbi parce que on croit bah dire à Salaka une fois dans une certaine télévision d'Engolobi alors bah yemoko que bah toi on va benga gaye alors bah rende bah bomate sinon t'es quoi na moto tu confirmes qu'il est lié pour quelque chose. Par rapport à la justice, que l'autorité en place n'avait pas pris des dispositions pour empêcher Babiloko. Donc, et puis dans un des rapports, elle a déjà cité comme renseignant au procès. Donc, ce qui fait que la suite, justice a aussi Moussalana. Et puis, on a vu la Kinshasa, il y a un problème, il y a leadership, un problème de vision. Hein. En tout cas, il y a un tâtonnement dans la ville de Kinshasa. Et qu'il ne faut rien s'attendre, surtout dans la gestion argentine. Nous souhaitons que ville est Liboso, mais en tout cas, il y a un tâtonnement, les choses, les autres qui n'étaient il fallait qu'elle. Ata utangi kombo na yete maison mona na clair que Kamere aza responsable moral même à ta signature et mon ani boité et que na makambo ba détournement bazolo ba il est pour quelque chose. Justice a aussi la musala nae mais avoir les choses les comportements du directeur de cabinet n'a pas aidé le chef de l'État à atteindre ses objectifs. Très bien bosole gomina suka Naza copé ça moi message et encouragement et pas à peuple congolais mobimba to perdre espoir tous à l'espoir la biso makasi rassurant que le chef de l'État a regardé vision nae authentique pour na matérialiser rêve nae pour le Congo. Tenons bon, restons ensemble bitumbao tokolonga yango et puis force de travail, engagement mo konzamboka ezali plus que résistance ezali boso nae roue et retourner vers le développement. Alors ce que tombola babona beto moi bilo mi balé pito silisa. Ndeko sek kikuni. Ma relation na Kabila ezanini po bato belé na 2018 baloba ko zaka candidat ba candidat moko Kabila fabrikaka. Ma relation na Kabila lelo ezandeli. Na mona été na yebi été to tikala kokuta na te ataki ngaka tikutu na komate.
Attaque ngakati nano komate. Ataka ko visite ezalaka okende kuna nano na koma kutata ko komate. Ndengo zomona na est-ce que Jantini a mérité ville à Kinshasa par rapport à ba projet yo zaki candidat. Soko zaki lelo président de la République, il faut travailler na ba gouverneur. Compétence à Jantini na makambo to wana ngo lelo est-ce que ça compatible? Ndenga na lobaki liboso malembe azali ko perdre na cadre ya présomption à compétence wana malembe ba décision o ya mabe azali ko zwa azali ko perdre malembe nana perdre nyo sauté a commis déjà na atikali na 60 alors perd ta vitesse atikali na 60% pour à remonter pente likambo ya Vital Kamerhe lobinde ya kosamba ndengo zomona Vital Kamerhe pona ko sisa likambo est-ce que président il faut pas interpeller président peut-être la lumière à président makamunyo so ego aussi là est-ce que zomona ngo eza normal babenga chef de l'état est-ce que c'est normal na ndenge yo zomona ce qui a quoi apporter lumière na justice hein ba condamner mututé kaka pona sentiment to ba émotion pona ko plaire population s'il le faut et aza mutu aza citoyen c'est le premier citoyen très bien na sepel no mingi po ya kilelo yamba misa yo faut zakana biso mo mingi ma mingi zo pesa zo sunga congolais mo quelque part tombola non maboko pona tuno non biloko bele je koko na mona okala honorable Jekoko Mulumba, député provincial, il y a ville provinciale Kinshasa, mais ça il y a Moamba. Au titre de Banangaya, que Makambo a Mokonzo wana, et ça une histoire montée de toutes pièces pour baïba l'état mabélé. Ndé bien. Exactement. Au titre de Banangaya tout à l'heure, que Ndenge aux alaka na babilo on a PPRD wana on dit que ça a erreur, une faute avouée, ta moitié pardon. Ndé olobité. PPRD za grande école, dans les cas d'une école wana. Naye ko kene école mususu ya MLC mais naye ko sukela siko na université na kata IDPS tiko tango tangi babilo onyo so comparer ke IDPS ndeko za mwa likolo selon yo te za pepe ndazo tanga ngo za ngai te donc za li conviction na ngai na kei na IDPS pona ko tala ndenge sala ndenge tozo kene pe na mboka c'est-à-dire uti lo banga pe tout à l'heure ke nzaleza kaka population pour le moment Félix Tshisekedi nano asali makambo alobaki te te na lobi ndenge na te na lobi ke Félix Tshisekedi a bandi ko sala maintenant na commune siko la kaki bisote na siko yo place peuple alingité to bundake tokene sumusika to simba mokonzi mboka na pesi exemple même awa ke mutakuti libulu ba osomi lupango kuti libulu ba timbola pendant 50 ans okunda na 2 jours te azo kene malamu maintenant na komi sika comité to boka lokuta te yamana ndo bige dossier mukuna eza politique nde olobi wana te dossier mukuna eza politique ba tinso ba yebi maintenant baba ba yebi ke eza politique baba ba yoka kate ba yebi ke eza politique na pesi exemple ke biso toza makambu to bota bana okomona te ke mutu o bazo violer o bazo violer mutu bazo violer zo yema na chiluba eza violté c'est-à-dire outi ko sili sawa o penza bo sole sili ndo outi ko sisage makambo Jantini lokola Jantini amebomaki na ngwele kuna na ba député makambo azando pe moyo côté za te pour makambo azando za côté yango na côté on to sala ki déjà commission au niveau assemblée ba to pesi déjà ba résultat na biso to zozela ke ba rendre en public. Très bien bo sole komi na suka numéro de téléphone est à 099 039 donc 999 38 49 12 to sengi na bana Kinshasa. Pas de place nyoso ba injustice ezali o ba indien o ba sali boy o ba betaki mutu o ba zo boya ko futa ba benga na bosolo ba benga biso to zaki eli po nango to luka moyen to bungisa to telemela bango bozonga ba droit na bino ba tumusu to mona ko loboko katana na musala chino moko mona moko asaka na machine aza machiniste loboko katani ba boya ko zonga ba droit na e tina na biso ba député yango wana. Très bien tombola gasma boko to sala résumé Mise Gomina Souka, je pense que vous avez dit l'essentiel. Ngai soka élection ko zabona na lo bango siko ka mingi te to mola na maboka sina tuna na utiko yipsanga ke bino na IDPS oza famille moko oui IDPS uta na lamuka aza mwana na biso akenda mais lelo abandi ko sutuka abandi ko comprendre que atika famille na biso IDPS a lamuki oui a lamuki ko a sutuki yango moni akomi ko zonga na nzela et puis obisinga otomo maboko te obisinga batu nyonso yo bakufaki na marche au IDPS organisé qui makila neza na mutu ya malonda mais papa biso to tambola pourquoi so yingai na kotambola lundi et que na kozonga ndaku na ngaite et que na kokufa likolo anani parce que ba imposer biso candidat na lelo so ka lobby lelo que ngai na zongi sima na kozala te lundi biso to tambola te c'est-à-dire makila ba congolais ali ko sopa na ezali pona malonda ah ouais c'est-à-dire lobby que lundi bino bokozala na balabala et que Bemba pe akozala Bemba repère sa position na lelo na après-midi na boyi na bimisa information na awa yende mutakoloba. Très bien, merci beaucoup. Tombola mabo to si ça na beto moi biloko mibale. O utolo bananga tout à l'heure que marche à IDPS bato ba respecter qui mesure mais à la mokande ba respecter te. Na lobaki bongote.
Olobaki bongo te. Na lobaki bongo te zongisa émission na yo. Na lobi biso to respectaki ba mesure ya bandeko ya lamuka nazalaki kuna te moyen na commentaire. Oti ko lobananga pe que Martin Fayulu ozaka malamu na ye mais ozaka contre par rapport à badir na face à président de la République. Na confirmer yango. Confirmer yango. Oui. Oti ko lobananga pe awa ke bilan chef de l'État est positif hein. Eza très positif pe bati que la état asilisa musala na ye pe boko mona que état de droit yazo mema. Yango nde socle la réussite et développement ya Congo. Selon yo quelques batou ya FCC bazo permettre chef de l'État évoluer te ba mal intentionné selon yo. Selon ngai eza na ba organisation stratégiquement organisé pour empêcher chef de l'État à réussir. Na lobby que FCC, na lobby quelques groupes ya batu et que batu wana tozo senga na bango. Nyonso oyo tozo senga bango eza pe pona bango, pona ba famille na bango. Batika mwana batu asale la Congo, batika Congo et se développer pour que ba famille na biso nyonso ya lamuka ya cash ya FCC na ba mabota musu politique totangite tozala malamu. Ça dit olobi na ngapona osuki ke cheval okabunda mataka ezaka test nde ya mutu makasi ya bimaka makasi na mataka ezalaka la volonté na ete. Ezalaka ya test ya makasi te mais ezalaki na divers kaka entre ba acteurs politiques ba vandi mutu moko azoleka na cheval. Nasili savant blanc. Nasili savant blanc. Ezalaki ke ba vandi ka neti tozana yo to silisi to telemi to moni mutu oleka na cheval. Ah cheval te ngana bangi. Bon ngana olakisa bino ke ngana banga te. Et que azangaki moya ko mata cheval te po awa na avenue des écuries ezala ngo fele. Yo na BCC. Non comment. Outi ko ibisanga ya ke Ronsard Malonda bato bakufi bakufa ndena mutuna ya. Est-ce que je peux répéter? Si, allez-y. Mais bazolo bango, bazotina bango te. Balingi Ronsard te. Na droit na ye, na makamonyo soki elekaki na ndenge ya bien. Na corruption soki ezalaki te, na soki menace ezalaki te. Ronsard na ndenge batie wana, ça va continuer à tuer des jeunes ou des vieux, mais zala na courage. Omi benda, batika bato mususu, toi na besoin na yo, na expérience na makambo mususu, mais na makambo ya seni, on continue tika na yo. Benda nzoto. Naza muto ya IDPS te, na ebisio. Naza muto ya IDPS te, naza muto opposition te, naza rappel na parti te, et puis c'est l'enfant na ngai. Ozana yo FDC, tozaso FDC. Na commence à ce que yo balobaka à partir d'un, donc moto ya garaizo so na mbokate, na vana na nganie. Na sala kaka ba social nangai. Ça dit outé ko ibisanga pe apona au succès. Kasi maboko ezala so. Loba avo na outé ko ibisanga ya état d'urgence ezalaki COP. Ya ba konzi ba coopérer ba lia mbongo na bango po état d'urgence ya wana ndo ibisinga. État d'urgence eza COP. Pana ke ba larba sui ba justifier ngo mais état d'urgence ezalaki te. Kastombola maboko to komena suka na tuno mwa mituna mibaleza résumé ya oyo lobi poza mosala na nzambe na ndimite ke yoko kosa. Eza lolenge ya koloba nyonso oyo lobi totieka boye ngana tuno mituna mibali so na otomba maboko pona benisa yo likabote wana na kozwa kopambola na kozwa mais ayo eza kolapa ndai po lobi te a lobi te lokwa toza na losambo olobi lokola moto bayimbo kwa bapesi confiance na maitali sango na yango anazotoka makambo elandani penza na biso ya makambo libanda te so eza makambo molimo ngana komikitsa na kozonge pana weza kama makambo politique. Donc, ezali cérémonie na yo. Eza ya biso émission. Eza na cadre émission. Eza ko engager makamba molimo te na molimo ngana za na se yo kozali kolo. Mais awo eza ka pona émission. Ce que to bimi awa to komina mama molimo ngana ki. On coupe la poire de na tomolo boko mo. Likambote, ato molimo ko likamboza. Pour le boko ndi na osu sango na bobeni. Likambote, vrai ou faux? Abe Chole Donatien. Oti ko loba na biso ke cardinal. Ouais. Aboyaki Ronsard a continué kozala candidat to kombonetika la liste à discussion pambate azali motoyo azalaka na cuisine ya maponomio et boti désordre na mboka alobaki yango penga na confirmaki. Très bien. Vrai ou faux outi ko lobananga ke cardinal aboyaki te bato misato wana bakota selo ba information epesana ke bazaba proche ya président de la République actuelle. Bato wana balekana ki te po baboyaki ko assumer bango. Vrai ou faux? Cardinal aboya ki ko tuba doit critère ya tribu na discussion. Vrai ou faux uti ko yebisanga ya OK. Réunion ya liboso esilaka ke de poisson, botikala ko silisa yango lolenge te sengela bokuta na bambalo ekoya, bato bakende ko sala ba PV, basala ba PV na bango sans ECC, sans église catholique. C'est ça la vérité. Uti pe ko yebisanga ke mabunda chaki bino pression, ko yebisa bino ke besoin na retard alors que ba composante nsusu nanu kutu babani mosala te.
Oui. Rabat tout en retard dans 2 ou 3 jours. Parlement, Ezako Kosi Samisana. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Vrai ou faux, tu as que Kabila n'a pas tourné à 18 ans? C'est vrai? Vrai. Qui passe na motema, c'est une honte ndenge président de l'Assemblée nationale na premier ministre bakende ko yamba Kabila tango yaki na Sénat. Vrai? C'est Sony. Oui. Vrai ou faux, tu as pour na viol, il faut par exemple la première dame Otangi Oyasiko Denise Niakeruna Ndekonae Olive Lembe maman Bobila vrai ou faux, tu as que Moussala FPI, Zaleka Kopesa Mibi Mbongote, mais Asunga quand même Bana Oyo, Bana INPP par exemple, Bana Ndeko permettre Bango, ça la moi auto prise en charge pour la des entreprises qui foutent à impôt et qui laissent à gouvernement. Tu as dit que je dialogue au Lingi Amote. Non, je n'ai pas dit ça. On a expliqué que le dialogue, ce qu'il fait là, il fait le dialogue, l'esprit, on a tout expliqué que tout fan là, et mais bateau, eux, bah, fan dans la carte. Déjà dans le bateau, tout ce dialogue est là, qui bateau va fan dans la carte dialogue, on a baillé sous en 2023, il va poser la candidature dans la montée. Comme ça, ça la seule, va poser un go dans le mandat dans le sous. Au tu es sanga au comme comportement et en goïga sanji. Ou éviter ce gazan à mukilio à vivre à la peine à zokansa. Ne m'a molobit. Na lobi so na mitu na so azana bana. Parce que na bana ko lo baba moya zo lo baté. Azana bana, moi na mo au te au final. C'est une façon de parler pour dire qu'il faut qu'on soit la responsable. On peut pas continuer à vouloir diriger Mboka car on a un intérêt personnel, faut qu'on s'abaninga. Très bien. Autour de la Pemboko et Bonga, faut combolisation. Combo en Weza Ndeni, combo et Tokombo la combo abiso le combo commun que tous on a Congo Yango. Au moment où to sangani wana, bati jona nyonso et ça biso que tous a bombo ko biso nyonso. Donc surtout au niveau buka biso et simbate. Il y a trop un peuple congolais azaloko la combo. On a tous à la uni. Combo na biso le il faut quoi ça système. Makolomi ça tourner tikali faut bukango. Oui. Nde outi ko yipsanga ya wa yomoko ngate mutu na lobi yomondo lobia. Obina ngake ndenge toza boye. Mboka où est possible et bonga mais peuple foyer baké Félix Tshisekedi Kabila Ilunkamba bango to na bana misala peuple oui baba la bana misala bango nyonso population d'Aza Mokondi exactement très bien tombola na maboko Bamina Masengo vous allez conseiller il y a gouverneur ya Okatanga uti ko yipsanga ya que bilan ya Kiabula ezali très positif batubele basepeli nango asali miracle par rapport à Masango pour le moment température économique ezali positive ne mambo ebisingate ndena lobi nde lobi ona outi ko ebisanga pe tout à l'heure que na marche il y a eu des pèses batu o bakene ko tumba ba siège ya inafek église ya pasteur Ngoyi na biloko ebele bandaka batu batumba za batu ya IDPS yo ndo lobi mongo. On a le biquet, na yoki na ba rapport puis na ba témoignage. Na ba rapport. Na ba témoignage. Sangaya ke na kasumbalesa bato IDPS bache drapeau que ceux qui moto boy ko télé matin bazo misa drapeau na ba ko tsabango na kasho ne ma mbolobiti. Ah wana lobi wana. Wana lobi pe. Pour ba image pe. Pe outi ko lobake IDPS nenga zawana groupe ya bato moko base bilanga ba komi ko percevoir ba taxe. Batax wana izo qui ne raconte à l'état donc basali lokola moi jungle nde olobi hein na tanga ki mo jungle te sang kasolobi nini autant mo jungle te olobi nini na lobaki état dans un état oti ko yipsanga ya ke eloko mo salami presque le quoi dialogue o Jean Kiabula sololi na batonyo so pona obongisa makambo et que baterir en douceur ndengo lobi hein na lobi makambo ba tension ba Kabila wana ba tribu esila eza malamte très bien yo kana na bisa Jacques 512 il faut pas jurer. Yo n'ingana jurer. T'es aux jurer te? T'es yo n'ingana jurer. Non aux jurer t'es tous solo là. Ouais ça forme t'es solo là. Aux jurer pour la tout le monde a mabo na. Non ça ne résumé marambo yo lobby. Ça résumé marambo yo lobby. Moi ça nous la cause à la passe mais peut-être résumé à nyos. Le bakasi. Obi yo zamuya ya ozala zala. C'est-à-dire moto azala zala ka on dit malay yo zala. Bon tout le bakaka. Honorable Patrick Mouyaya Katembo. Oto sangaya ke na 12 wana ozo banga de yo lingana on la rane tozo jiri non la c'est bon le bakasi le bakasi ko yebsanga ya ke na 12 bo sangani wana bozala souci ya kozwa pouvoir te bo sangani kaka pona Congo ne manga bo yebsinga ngwa bien sûr sangani kaka pona Congo autorité morale azate
Na 12 wana. Na 12 wana. Azate. Azate. Autorité morale azate. Très bien. Toza partité, toza regroupement, toza raba congolais, toza. Personnalité juridique ezali. Obige yo poko ya na biso, toza personnalité juridique. Toza personnalité juridique. C'est une association to salika ka il y a des problèmes to bibon boya bande ko to sanga. Obige yo pe to ko to pose un journaliste, toza pe citoyen. Tombola maboko na autonomie tona. Tomina suka. Outi ko bisanga logo moko wa lobi ke mboka o ebebi 60 ans après responsabilité attribuée en plus na ba politique. Bien sûr. Population dans la partie hein. Population na bisaki azanetima il faut encadrer. Biso nyonso tokyo bando diluer sans s'y a responsabilité. Te biso ba politique, c'est nous qui devons assumer tout ce qui arrive de bon comme de mauvais. Et puis ebisingai population congolaise na ba politique bazo côté ça plus polémique autour du juridisme hein, pour déclarer comme un belé juriste tout ça. OK, là ba question musu ça n'a rien à voir, il faut tout la plus intérêt à la population de l'Olbi. Il faut tout l'intérêt à la population parce que muto ko sote mikila poto net na France balakisa biso droit. Est-ce que François Mitterrand zalaka avocat batu baloba ngote est-ce que Sarkozy zalaka avocat batu baloba ngote ba juriste il faut ba libérer Congo batika biso to discuter makambo éducation et santé makambo droit ba ke sala ngona ba campa pe au lobby tribalisme ça ennemi à développement de lobby oui ndenge to ça la ngo ba intellectuel utilisation na bango tribalisme beza mabe batika tribalisme il faut tout considérer ba tribu na biso comme une richesse culturelle pour développer les Congo et puis pour ndi ba ke ndali boso to ko ba mesure mon amtaye baza capable la sala nini nde lo lobby mais bien sûr yo place aux alliés faut ça musala no malamu aider biso ba politicien to sangana na ba idée au pesa biso maele au monde du choc des idées j'ai la lumière yo za médiateur l'air tozo ya to sangisi maele lobby to ke libos Patrick Mouya ya Katembo mwana maele azobanga te baba kisa mutasika na classe zo bande nemi na tableau to mola na maboka simise komi na suka to nona moi mituna mike Docteur jusqu'à Kapanga Kampanga voilà na tout sous contrôle il y a maman Sandra Zolanda na ministère de la santé il y a Zali chargé de communication à ministre je pense qu'à mon collègue Nerazo Samusal question moi très facile tout ça la résumé à makambo utikoloba vrai ou faux Faustin Fiti Azaki malade na bino il était notre malade vrai ou faux bino batu bo testaka positivité à malade na été biso tem to testaka positivité à malade na vrai ou faux Faustin Fiti a bimi l'hôpital mais bossa il a un certificat il y a kokomate où ils ont attesté que abiki tout ça là que certificat et puis ce certificat il y a pour ma malade exacté na éviter inerba pesa ce qu'a pensé que peut-être certificat les akuna mais na hôpital na hôpital nous on soignait et on déclarait les personnes guéries après. Vous avez informé que INRB a fait sa attestation pour la confirmer Mouto Abiki. Vous avez informé? J'ai cette information. Tu as cette information. Vrai ou faux, Faustin Fitika a zalagi na prise en charge et pas na bino et que vous pensez qu'il y a traitement ou esengeli pour Abika. Vrai, tu penses qu'il y a traitement ou esengeli Abika. On confirme puis. On a confirmé en plus ngamo comme na cordonaka. Ba soin nyos tout ya ba Covid au bazan hôpital. C'est-à-dire na moi si na pas zalagi malade, il est pas. Moi si na aya ko za to testa qui est positif. Et tout ça qui est un traitement. Ce qui va oumer là qui na 26 jours puisque Faustin y to bimisa qui est na 15e jour. Mais à senga qui biso atika la première na moi si na po moi si na c'est l'unique personne au temps wazaki malade batunyo so bakima qui nous mourons ensemble, nous mangeons ensemble. C'est possible. Voilà. Ça dit plus to ko bimisa na makasi. Oui, allez-y. To bimisa na makasi mais compte tenu de la situation, on a un problème. Il fallait que moi, si je n'avais pas si ça traitement, il y a un babima qui joue le mot. Tu vois, que besoin prise en charge d'un malade à niveau de l'hôpital sinon congolais, il y a une initiative interne. Il y a un médecin là-bas professionnel que le ministère de la Santé a dit Sabino Mbongote ni INRB. Tisiko en tout cas, non, besoin le côté. Te mbongo en nature, mais il y a du matériel, na mwanda mwa kisi yaka. Nde wana besoin. Toujours. Vrai ou faux, ba journaliste ba filmant Faustin Fitika mais ba sauter mire pour yo yebangote. Te ko sauter mire wana na éviter. Ko filmer na mona ki ba image wana na. Osara surpris. Tout à fait. Mais yo m'autorise à rater. Ngaite. Très bien. Docteur Tchani, outi ko biso avec Premier ministre a ko ça la problème parce que chef de l'État décision a zui a signé ezali légal par rapport à la Constitution. Je pense oui, le président de la République a pris une décision qui est
tout à fait, qui respecte la Constitution, qui respecte les lois de la République. Et il faut que le Premier ministre réalise que son absence ne doit pas gêner le fonctionnement normal du pays. Au-dessus de ça, que Vital Kamerhe peut-être à bénéficier na moi biloko mike ba ko longola peut-être ba longola ba travaux forcés mais ko ba Kamerhe a quitter Zapasi. Je ne crois pas que Kamerhe sera acquitté parce que le cas contre lui est très fort et j'ai suivi ce cas de très près. Je pense qu'au niveau de l'appel, on va maintenir la peine qui était prononcée au niveau du tribunal de grande instance. Mais s'il y a changement, peut-être qu'on pourrait enlever la portion travaux forcés, mais le reste, 20 ans plus 10 ans de suspension des droits civiques, ce sera maintenu. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Franck Diongo, tout ça la résumé. Où tu connais ça que John Numbi faut pas kangaye. Il faut pas kangaye. Abuki meboka mboka, soda ça la politique était. Très bien. Où tu connais balanga pe ce soir ou que Makamonio so président a sali ezana molongo violation de la constitution ezate. Ezate premier ministre il faut démissionner pour être indiscipliné, en rébellion, en manquer de respect par chef de l'État, il faut démissionner. Sinon azo pousser président de la République à sa démission naïe. Il est indélicat. Aza motema mabe olobi aza il faut longwa. Te olobi phrase moko. Il est indélicat. C'est-à-dire que yende gazawana azo tia confusion mitwa bato azo akosa sous musana président de la République était parce que a manqué deux fois un premier ministre aza pouvoir tia ko interpeller mkoza mboka boye ayokisi mokili soni pe aussi lisi olobi ke lipa o eza komata eza responsable na yena FCC ya ba on FCC po ba on baza na finance na gestion nyonso mbo bango azo économie en otage. Très bien, merci. Tombola na maboko pour to la pandai to ça la résumé makambo lobi Congolais azana buzoba ya monika kote banyamulenge ya basi nde batikala ya mibali nde bakende puis bato bakomika na ba photo te biso tozio bakoma bayombe baoyo baluba donc bato bazo wela banyamulenge ya basi mais ya mibali nde bayate na ebite Congolais distraction eleki honorable Mwindo Nzangi outi ko ebisa ngai awa ke tangu Ruberwa asai biloko ba installation ya Minembwe moto ali boso oya félicité ye Monsieur Vidier Chimanga, conseiller stratégique à chef de l'État. Boete. Oui, c'est un bon. Autre chose, c'est que na baerero talisi ali boso muto ali boso abanaki berer na kati ya makamboyo. Ezalaki Monsieur Matata Mponyo. Ouais. Ne olobi na ngai. Ouais. Pe oyebi singa sima Matata Mponyo 2 ans après na conseil des ministres baboyaki likambo wana. Ouais. Nde bakataki yango. Yemoko kaka Matata Mponyo muto boyaki yango. Na conseil des ministres. Na conseil des ministres. Yemoko atiango aveillez. Et puis en 2018, Bruno Chiba, le Premier ministre, Arimo Vasakani, ministre intérieur, Roubert, on a décentralisation. On a coopéré dans le selon yo. On a installé clandestinement. Alors que l'équipe n'a conseil des ministres est mon côté. Voilà. Et puis curieusement, on a créé décret le même jour. Et puis ordonnance est signée. Et ça décret le même jour, n'a arrêté interministériel le même jour. Voilà nous ebisingai. Et puis, on a que des autres unions sont profiter de Roubero. Oui. C'est-à-dire que Roubero a un ministre, un député à mon côté, un ministre à chaque fois. Parce que conflit, on a des hommes. Oui. Est-ce que l'on a accès à ça? Exactement. Très bien. C'est aussi ça. Oui, vrai ou faux, Michiko, Kabila Zali totalement affaibli et que yo monaka 267 personnes ba signaga la vidéo preuve ali mais lelo selon l'information où tu reçois ba komi 300 vrai ou faux le bien vrai na lobaki vrai ou faux ibisinga que okoki ko la que la liwa Etienne Tshisekedi te contexte le belaka ba tunde ba comprendre raté faux vrai ou faux où tu ko ibisanga que nani na circonstance ya makamundenge salami mo konzamboka reconnaître que ba ibaka victoire Makamboueleka Malamuté a serré saisi quand même pour la rebongissa. Vrai. Vrai ou faux, ou tu vois Sangai Awa, yomoko clairement que n'a pas perdu bazana bateau yo balingi vraiment boke ke dali bosute. Vrai. Vrai ou faux, ou tu vois Sangai que banda Félix Tshisekedi azoka pouvoir otikala ko reconnaître été mais tango yeko mona discours à 6 minutes omoni molimo Etienne Tshisekedi zoki na zoto na. Vrai. Vrai ou faux, ou tu vois Sangai Awa que Joseph Kabila a l'avantage de belé conseil aux OPSAE a congé na PPRD avant la musika au bengi baro bandi selon yo baro bazolo kaba refaire santé politique. Vrai. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint à PPRD, Koto Touzan de Goberta et Wanga. Tala siko yena misu awa nde place penze komi po
Naïmba déjà plus blanc que la neige, tout est autorisé sauf les injures, mais coup au bêta, talent de copena ne longi boy, tango talaye, pas au talaye. Non, moi, Lekina yo tibo kila lo conduit fapeka to mona leki pe azotala po mo bango avandi na se azomona musika koleka mwana muke atele mais mwana muke pe azobeta mona mokolo pe azobina kulutu yebisa ye penza toma maboko yo pe toma maboko beta yebisa ye mais oza serment otoboya ki na parlement te oza prestation à serment to elingi koloba ke nyonso lobia oza solo ndeti na ngwa kulutu eloko nini ozo yebisa ya suka oyo kosunga vina ye FCC nyonso bango ba bebisi to ba bongisi ozomona ke soki ba boy likambo eza lokwa ba teki mboka oyo bisenini ndeko po bete mo eloko moko te na sengi modération mboka oyo ya biso yonso face à cette situation to lokola ba position épidermique peso ke eloko etungisi biso tokenda na cour constitutionnelle ou na conseil d'état ya kokatela biso makambo po kimia kota na mboka. Très bien ndeko lobi yo bisi non mon beko est clair. Na sozui botambwisi ya mboka kebaka et puis so lapaki seleka na article 74 ça veut dire que kebaka parce que partout il est prévu que so mutu a exercer pouvoir na ndenge ya ko violer constitution même peuple à côté élément même cour constitutionnelle ndenge ya lobby ya azali mais zate que siko po ba kotisi bango na ndenge ya mayu ya ba juge misatu ke bango nde ba ko sambisa likambo wana e ko sambisama conformément pe ya mibeko barekete na biso ezakuna ça veut dire ba juge ba okanisa ke bango nde ba kokata makambo wana bazo mikosa parce que baza na droit ya kozala juge parti na likambo etali bango te eza likambo na nga te comme individu eza likambo ya Congo eza likambo ya Congo eza pe likambo ya bana Congo eza te ke siko bokonzi ekomi ke non ngande ni mokonzi ya mboka ngana kosala o na lingi boya na pesa bino ba ebonga eza ba ebonga na ete eza ba ebonga ya election na 2018 peuple asimbi ye na loboko ezalaka na elonga yebani tomona na maboko kasi to sa résumé ya makambo ndenge moko lingi pe ozali ko eza ko be bongo vrai ou faux utai ko ibisanga ke même na mandat ya Kabila auto ça la résumé na mandat ya Kabila a violaka ba compétition ba violaki constitution à répétition même na oui na pesa ki banda ki sanda ki samusu ezali très bien et puis au ibisanga que l'homme est appelé à évoluer par rapport à mibeko esalamaka na 2006 na 2011 ce qui possibilité à pour évoluer pour un avantage ya mboka il faut kotia maile ndenge lobi bongo c'est ezali exigence na loi de la nature pe otalisinga ke président violé constitution te po tangi mobeko likuzi etalisi polele ke mokonzi ya mboka bazuzi oyo atiaki bayekola pandai liboso na ye a dû acte otalisi yango penza polele ke violation ya constitution ezate pona ngai naza ko confirmer constitution ezalaki violé te pe na kotia eliki a été lokola ba saisir cour constitutionnelle bakoloba bako confirmer o naza koloba pe olobi na ngai ke c'est vrai ko yebi Kabila koleka Félix Tshisekedi kasi otikala ko lula ta ko zala nommé ministre et au préféré otika na assemblée pour koba ko servir mboka lokwa député wana etali yomoko nako koloba ke na yebi Félix koleka Kabila pamba te tango tokoti na ba négociation makasi na ba évêque na Senko ya zalaki chef de délégation nga chef de délégation adjoint to sali peza ngana on a na président Kabila proche ndongo lokwa na saki na Félix te wana na lobi bongo te et puis au lobby que invitation ya présidence na consultation oyebite soki ba pesi ba Martin soki ba pesi ba Adolphe kasi yo yebinde ba pesi Katumbi ye moko c'est normal parce que nazali na Katumbi nazali collaborateur partenaire na ye toza kosala esika moko na parti moko azali pe leader na ngai olobi lolenge ya kosungezali bozala na Félix boyeba likambo eza nini bomeka kobongisa yango po tokenda liboso pamba te soki tosali ke bate tozonga ne bandeli na confirmer il faut tout ça la réforme consensuelle le boko nyonso bakopesa mutu nyonso akopesa po toyokana il faut ko saisir le président Tshisekedi en vertu à constitution pour la constitution yende azali na moya lelo le seul congolais ko benga bato na ndinga sali ezali na musara na ye problème ezalité très bien avant na bando tuna yo ba vrai ou faux ozana eloko lingo loba o bosana eloko na ningi koloba na yo kinde komoko abengi nzela ya chombo ngai na yaki na etando eke na bite na boyi makamu fela lobi bato babandi koloba bango bato batindi ngai ba maya ko yanula bango lelo
na ko zaba lo ba su ba ko ka su bi yano lisusu nga na ko finga moto te nga na ko sa ba le côté face attaque personnelle te na bi na za nzela mon côté na makanisi ya Fayulu bobi te to ali ebele so to bi na ya ko banga ko zonga sima boya lisusu boko yoka bi yano Fayulu tinda bango lisusu mozito tinda bango lisusu boko yoka ofungoli ka lituka ya mine o etika li bombelanga yango 4e plaque na bombi yango Fayulu botinda esu bango baya lisusu on a roché à gaz mozito tinda bango lisusu bel sakabilo komba na singai moko na sengi mbalo très bien. Vrai ou faux, au démissionné na poste de communicateur. Na démissionné na poste ya conseiller en communication. Il y a coordonnateur, il y a la Mouka. Na kotaka sous ma colonne fa de house te na tikali na kati ya la Mouka eza ya motote ya li ngomba ba kongomani pona etumba. Na ina poste okenda cache te. Ngai na Félix to baninga so bato ba kango te. Na bandeko et pas ya Félix na baninga. Fortuna Biselele ali leki ya ndeko na ngai. Crispin Biselele soko na posa kende pa Félix na koya ni tando ekete na bozoba na kosenga na Jean-Paul Mulamba oyo atiaka ngai na boninga na Félix oyo azako sa na CFAO mwana général Mwemba na kobondela ya memanga kuna na posa na ngote esika na ali na malamu na mbongo bafuta ngai pa buka matali na assemblée professeur Kisasa ba nanga baliaka moteke bakenda kelasi bato bako ba ministre moi sipe mobali oyo bozali lelo batonga ko luka ko ngai na zoba te pona ke na komiteka na ndunda te très bien outi ko lobalanga ke Fayulu alobaka mambo solo te ya ndimi yango aza moto alukuta ye besoin pesa $50 à muzito azong sa $50 ya muzito na $1000 ba pesa gai na $1000 ba pesa outi ko yebisa ngapa ke okobenga lisu Fayulu président elite na kobenga esu te esili lelo na mokolo te yo ba makamone ko loba ndanga bango na tema ina monoko so na boyi kamu na boya kalika ali ozo senga peuple pardon ngo benga ka président eli te na sengi bolimbisi te o na loba ko peuple yo kakiamo lelo na ebisi ba kongomani bana la muka na ko benga esu bongo te abuo pia olobi que démarche ya Fayulu oyo azako expliquer que président azako courir risque ya kozala destitué à travers haute trahison ce qui yango eza établi yo moni yango kezali machine moko téléguidé pour na bata FCC téléguidé basolo ki yena ba Raymond Chibanda mozito motalengela ki masolo wana na vidéo conférence lelo na bombi makambo balobaki yango moto tindi na nzela boni mokonzi la muka kuna lobaki risque ya destitution te et pas ibana la muka bayaki bayoka yango sima ya poso moko ayeko loba yango na Théodore Ngoy Théodore Ngoy lobi ngana yela ki makambo wana te mapa kwa ni juillet na niko mayengele boko pakola ngona nzoto bino moko ngai mokeba ina kuna te très bien ndeko osasi Armand osalaka na Sonas Kala outi ko bisanga que de 2009 à 2018 misolo ebele Sonas asala ezalaka pona ko supporter ba parti politique na instruction ya bakonzi ya Kala ya solo hein oui basala audit na 5 autres audit salim et un scandale na Sonas oui audit salam mingi ba ko kangama et ba parti politique so ba lobe ba condamner na ba parti zo efungola minoko lelo ba okanga voilà outai ko yebisa ngai ke ancien régime ezaki régime ya esclavagisme ba bomba bato pena na esclavage na bombu oui mais toutes les sociétés a faillite barrière bato ba futamité bato azako nyoko makasi quel est le bilan na ebité peut-être la mbosani j'en ai aucun à part lettre ya professeur Némi au président Kabila senge babuka baboya kotos donc effet nango c'est nul très bien outai ko yebisa ngai pe ke ba mapango mibale ya onatra na sokopao oye kenda bato bateka yango bato bakaba ba expolia yango ba botola yango tolo bana ba botola yango tolo ba benda lingala ya bongo ba botola balotisa bakabola ba pesi yango na bato mais bango bato ba pesi nzela ba signer ba arrêté Félix Kabange Numbi na Koko Nyangi bref yango na tikelo ba arrêté mibale voilà très bien pe uti ko yebisa ngai ya kiozo kamwa na république oyo ba individu baleki l'état na makasi mokonzi mboka zui mokano pe bato bazoto sate non mais bato zoto sate na kosenga na président ba port baboy ko kanga donc il appartient aux 3 ministres concernés bazo à disposition biso semaine prochaine
tozobin sabaja. 3 ministres, ministre à portefeuille à finance. Non, il y a portefeuille. Non, ce que Zaki ministre à portefeuille, il est le même jour à Linga Kanga. Ministre à finance? Non, ministre, il y a vice-premier ministre, ministre intérieur, ministre à justice et puis ministre à transport. Na yango to komela vice-premier ministre intérieur parce que le domaine de sécurité a payé ça, ils ont menacé. Ils ont frontière. Et puis au lobby cabinet chef de l'État, ils ont cabinet na ya bamulala. Ça dit bazo traité dossier ndenge sengelité. Na sengi na directeur de cabinet chef de l'État, l'actuel directeur de cabinet, azala ndenge chef Kitundu, sénateur chef Kitundu azalaki ou professeur Varis Bouchab. Bango bazalaki soki décision zoami na conseil des ministres. Bakolandisa na mukanda na ministre concerné. Parce qu'il ne faut pas que le chef de l'État, c'est la présidence, il y a des promesses. Il faut que le cabinet chef de l'État va traiter le dossier. Sinon, la République, le président Kobima a justifié ni n'a fait bien. Plutôt ça, la résumé, Marambolobi. Quand on a beaucoup d'engagement, c'est que tout ce que tu as dit a été sincère. Bon, tout le monde a tout le plutôt 6. Et ça va confirmer. Tu as beaucoup de choses. Tu as voulu faire Tchaboué. Na tomboli maboko. Ngaza mfulu. C'est que ça la vérité musozo kanga. Ah, na tombola ngaba. Boende olingo lo bake lo makamyo so beza so. Daniel Safu Buchimuni, outi ko bisanga ya wa ke ndengo lobi na ngai bandeti suka. Que colonel wa kanisa ki photo na yo. Azali cousin ya Moïse ya Muni ya Mulenge. Wana lobi na ngai. Obuti ko pe ko bisanga. Le commissaire colonel Félix. Oyebisinga s'il vous plaît. Oyebisinga ke guerre ezali na est, ezali guerre eza commandité à partir à Kinshasa. Ils ont commandité à partir de Kinshasa dans les pays étrangers. Il y a le Rwanda qui est impliqué, il y a l'Ouganda qui est impliqué, Burundi aussi est impliqué. Parce que les rebelles ougandais, rwandais, na Burundi, bazar en gambu na biswa. Et ces rebelles-là, n'est-ce pas, ils ont coopéré na groupe autodéfense aux Ali Awa, lesquels groupe autodéfense sont pilotés par les politiciens congolais bangomoko. Donc c'est une guerre à la fois. Oza bisongo ba congolais to ba congolais na soutien Rwanda, Ouganda na Burundi. Si aujourd'hui l'Ouganda Burundi coupe pour soutenir ngambo guerre ici là. Mais pour la guerre ici les arrêts loko moko. Biloko mi balé. L'autorité, la réhabilitation de l'autorité de l'État. Or, toute réhabilitation de l'autorité de l'État est liée, n'est-ce pas, à une armée dissuasive, à une police professionnelle. Et puis, Kabila Félix Nabuto. Bah, 2023, maintenant, c'est le monde, on a tombé le mabo. Bana Congo, Bana Ituri, Bana Est, Congo Mobimba. En aucune fois d'année, ça fait à côté FCC. Et ça sonne pour nangana bana nangai nangamoko en aucune fois ceux qui vont l'andi lukuta dans ça va partir FCC dans ça va et ça bataille des pes à pas bataille des pes jalousie ceux qui Kabila en 2023 au Kangaï na Kangaï très bien ceux qui Félix a organisé l'élection en 2023 te na ko benganaï très bien merci na ko bengana ngamote na armée citoyenne Baimboka. Très bien. On va comprendre que Mboka et Sengeli Bissou. Très bien. C'est quoi yo? Tombola Kasmaboko to ici. Parce que Bible le dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Bon donc nakoloba. Non. Ouais. En fait, tout ça la résumé. Parce que c'est symbolique, c'est symbolique. Alors, Bible le dit. C'est-à-dire au co-cité. Oui. Le dit Bible le dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, autant la boko wana. Bon, ça le but. Yo tout na kaka mitu. C'est-à-dire aux a nazo batté le milioli. Na bilo, na tout la bilo biblique. Exact. Non, on a le but c'est biblique. Te yango na lobité. C'est ça peut mon dire. Outi koloba ki caméra et outi koloba ki caméra a été arrêté ou bien condamné en violation et je le dis oui. Et puis outi koloba ngaya que ndaku no batumba ils a 14 millions de dollars ou évalué. Na évalué. Voilà des l'État les l'État et puis au lobby aux pression que Félix Tshisekedi a bengi au travail tu on a ba condition où ko permettre au sala musala normal. Na ça la justice. Voilà. Ça c'est qui est juste. Au sala na yo. Na ko sala tout très bien. Et puis au lobby chef de l'État sala nyonso akutana na Kabila lokwa yemoko lobby ka akutana ye akutana pe na Fayulu et ko sala ki makambo. Vous la bien. Voilà. Et puis au lobby na suka pona aussi ça que tango moni mama Amida au lobby nzambe azo lokumu asala. Like ça chaba image oyo nani yanda ko wana total mokonza sala résumé ya babiloko ba kosela ki kaiba ki wa aloba ki sur kaiba 320 millions. Excellence, vrai ou faux ouais c'est bon. Vrai ou faux ou tu veux bisanga ya wa ke okutaki ba ancien combattant moko bande ko 500 francs ba yiba biloko na bango na banda kuna bango metango yoye lelo zo miseliba.
na zongisi après nazo continuer ko zongisa nyoso. Vrai ou faux, au Tigo Sangai Awa, au Tongeli Bango Salmo polyvalent, au Lelo Bando Salabango, que la fin du mois par rapport à bien à Bango Tobazangata, $50,000. La lobby, ceux qui t'ont organisé davantage, va bien nous on a récupéré. L'année où il y a un autorisé dans la compte pour la Bango, les mois qui suivront, ils pourront être capables de faire $50,000. Il y a Bango pour la fond propre. Au lobby, il y en a plus de 150 ou 180, voire même 200. Bah, groupes armés, vous allez dans l'Est, pour le moment, il n'y a pas de guerre. Parce que le président de la République, Assali Moussala, mon ne batouana, basé décision à Botika, Bazamba, pour te battre, mais ma sala pour Nambo. Dans le but, batouana, bazala qui va manipuler des tireurs, des ficelles. Mais oye bakke, tous à la groupe armé, Moussous, oya pour commettre, bah, astrocé Nambo Canabiso. Oye, bah, groupe armé étranger, oye, bindenge, basala Canabeni, na ba ADF, na ba Moussous. Il y a seul le président de la République, Azako Bunda, on a coréadiqué, bah, oh, ba groupe armé extérieur ko ba kusala buzo ba ko bande ko na biso na oya ba congolais asengi bango nyonso bazongisa minduki kala mingi te toza ko banda processus ya DDR communautaire ya système ya sika tozuyo otiki munduki na yo tozongisi na bilanga to tangisi musala to organiser yo o futa mimbongo na yo ozui mwasi na yo otikali na communauté na yo outi ko rappeler biso ba rubero ba bango nyonso ba rebelle ya kala ba Jean Pierre Bemba ba rebelle na zaidi ngoma na ba eza histoire mboka na biso na bakisi eloko moko te na lobi lisusu azalia struberwa azalaki mokonzi ya RCD Goma o ebomaki bato ebele na mboka na biso mbemba azalaki rebelle ya MLC eza histoire mboka na biso diwamba jawamba pe asona azalaki rebelle babo ejiko chai parce que azalaki muto wa bandi ko beina ba Rwanda te Papa Zaidi Ngoma, professeur docteur en droit, azalaki perebel akimaki bango bakangaki na ba olinga koy. Wana nazalaki étudiant na zoyoka bango très bien. Donc batuana faut ba yebake toko tangi sa histoire ya mboka na biso bakoyeba nani aboma na tingi nani asalaki boye nani apiki nani apia boye. Rapport mapingi pe ezali miyibi nyonso wana ya kala. Basita bango kuna. Olobi la muka ya 2018 eza lokuta po IDPS la muka 35 ans passé. Na lobi boye la muka ya 2018 e ko la musa bato bazalaki na miyibi ya mboka o lobi. Bazalaki na ba piller ya régime. Bazalaki na ba violeur ya est. Ne fallait pas la musa bango pour pas changer système à koyiba batika mukuyiba na copier peuple na koboma peuple na 2018. Biso to ebisa déjà bato kala en 1980 que Mobutu akamba mboka mabe bola muka peuple congolais zaki pasi na 13 parlementaire papa Etienne Tshisekedi o molimu na ye toza kotambola nango pona kokanga miyibi na ko stabiliser mboka na biso pour démocratie evanda to la muka na biso kala bango bala muka ba ya coalition de biso na bola mukia 83-82 et puis le charge ya coalition FCC cash batu na ote batu na Nehemi na Kabunda tuna batumi bale wana batu bango bazalaki ba informateur. Très bien. Alors pe omibengi opposant bi ozala na opposant ti ozala na gouvernement ozala na opposant na tikala kozala membre du gouvernement sans être opposant naza opposant naza muzalendo naza patriote naza mwenantanda naza kolomabele musala nangai c'est accompagner le peuple congolais en étant au gouvernement en n'étant pas au gouvernement je demeure résistant pacifique et non violent pour l'intérêt du peuple congolais. Professeur, oui, vrai ou faux, tu vois, okay. Makambo akoro yo FCC na cash basinyaki batu nango président pendant kaza na pouvoir. Oui, na ibisi onengwana. O bi bazela. Bazela tia siri sa pouvoir batu na yema kop na bango basaraki. Vrai ou faux, tu vois, sangai que constitution na biso ya kaleza constitution o ba sala pomboke kendali bosote. Oui, vrai parce que bazwa ba difficulté ya accord ya constitution belge, bazwa difficulté à constitution française. Bazwa difficulté il y a loi fondamentale en 1960 basangisi na makamu ya lemera batia na kati yango wana to tourner en rond. Vrai ou faux outiko ibisangai awa que président atikala ko violer disposition de la constitution mon côté ata mokete a violer ata mokete bana classe boyoka ke soka viola kana lobinga ngana olobela ye pourquoi a violer te. Donc ezali makamu ya lukuta olobi on n'a pas besoin de musique on a kabila la consultation d'autant plus que gestion na bango yebani. Exactement. Bazaba to asikate. Bazaba to asikate batutu bayebi nini bajera ka bomba kezani. Lycée no asuka wana ezalaki nini oyo mwana bayibi biloko na ndako mwana bayibi biloko atata na yo bozo bengana
muyibi tata bana mboka mobimba boyebisi mboka oyo mususu kuna bokanga muyibi aza bloqué nzela kokende eza te tata na yo akwei akufi oboyi kokunda ye oke okomi perepere muyibi aza na munduki alobi na yo tokabola biloko yo ondimi tokabola akitisi munduki obeti ye double okangi minote est-ce que trahir ye est-ce que oza ingrat est-ce que oza ingrat très bien honorable Ntingi pour le Longanga Maele moto amiso mine outi koloba na ngai awa o répondre la vrai ou faux pour tout ça la résumé outi ko yebisanga wa vrai ou faux que Nzambe atindi yo na kati ya FCC pour délivrer bateau yo bazali caractérisé na mabe vrai ou faux ezaboy vrai ou faux outi ko yebisanga awa que chef de l'État a violé la constitution dans le bien article 58 vrai ou faux outi ko yebisanga awa que le chef de l'État doit apprendre à vivre avec le démon très bien mais combien les démons vrai ou faux outi ko yebisanga awa même Kabila azako regretter na comportement ya batunaye mususu oyo bazo gérer mboka balamu te asenga kutu ke baza l'approche à peuple beaucoup m'approche à peuple d'ailleurs kuta bakiseke loko moko bino bo senga social bino ba député bongo ya peuple bozo talate na bisike bino boza l'approche à peuple boza l'approche à peuple te alobela ba ministre na ba député boza l'approche à peuple vrai ou faux uti ko bisanga ya ke eloko FCC na cash baza ko welela ezaka problème moko respect accord mokonzi mboka aza na obligation ya ko respecter soka respecter te et ko produire moto a respecter accord ou bien à renégocier soki asali yango te moto goya non bako chef d'État va pesa condition te aza président en fonction hein président en fonction va pesa condition te ba sengi na ye à renégocier accord hein à renégocier accord ba renégocier parce qu'il y a un lié bango ko bosana te ceux qui par exemple vérité par exemple entre guillemets bazana la vérité que muta gagner ba élection mutu mususu au moins comme haute trahison donc ça marche à cocaïne Moutani a discuté mingité. Très bien. Merci. Si vous avez pouvoir, na muto peut avoir ça la deal. Vous avez la position parce qu'il y a comme ça haute trahison. Très bien. Merci. Banga haute trahison. Merci. Tombola kasima boko to silisa. Blanc yemba nanda ko tombola maboko beta makasi ya bitango machine ko ya na recensement congolais soko cheka loboko ko so il peut oser étranger cheka roi blanc plus blanc que neige. Le 5 décembre, Togoyembango, Bozangate le 5 décembre, participez sur invitation. Et vous allez bien. Ndeko Ibrahim Kabila, vrai ou faux, ou tu vois Sangaya que ba trace au monaka na musée les pères au moni yango et pas Félix Tshisekedi et que siko yo komi kutu komi tout n'est-ce que Tshisekedi aza mwana ya musée te. Oui. Soki na lobby bongo naza komona elateli. Vous comprendre batu bazwa ngote na ndenge ni elateli kaka lokola ya papa et puis ba décision ya aza kozwa azolandela kaka ba décision ya papa Etienne ya musée Laurent Désiré Kabila ya balumumba azozwa kaka azwi pe na ndambu ya Mobutu CCC ko papa na biso mususu lokolo donc soko ye na frappe ko frapper ndenge ya zawana kwa ndenge ngana omona ye oyebi singa ike accord à FCC cash. Il faut tout ça la comparaison entre accord au président Zanangona peuple. Oui. Na accord au président Zanango FCC la cash. Apona na wana mibale yo PC conseil apona ndé à peuple. Oui, ngana PC apona ya peuple pour peuple ndé aza souverain donc souverain. OK, le peuple est souverain. Donc il faut apona o ya peuple mutu moko bangisa ete. Mutakoyi ko bangisa président de la République azate papa. Azana signature. Oya ko sala nde yango biso sutokolanda tozalaki na ba occupant baba ndeko ko sala biso makamu nyonso to sengi na 2016 to sala élection ba boy o meki ko kende ba betina ba sango eloko oyo esalanga pasi mingi sango ko bimisa na kati ya église ko benda na banzambala na ye esalanga pasi to monaka yango lelo to lingi to zongela su makambo epi ndeko sango limbisanga ezana eloko moko biso ba congolais to bosanaka tangu nyonso tozalaki na Lumumba premier ministre azobundela mboka akufaki to négliger biso ba congolais tango akufi tomoni
pasi oyo tomonaka Mzee Laurent Désiré Kabila ye to négliger les sous pour na to soutenir ba président na biso ba leader na biso totiki Mzee babomie complice na biso ba congolais tokei na 20 ans de souffrance ou 18 ans tomonaki yango biso moko eza ya koloba te sikoyo tozui mwana mboka tokomi komona ye azoya na idée ya Lumumba idée ya Papa Etienne idée ya Laurent Désiré Kabila totika ye lisusu très bien tokokufa donc na Congo yango bakobotola biso très bien donc il faut to soutenir chef de l'état biso nyonso congolais totika ba makamu na biso olobi ke président panza plan wana panza bor Agnata Bor Tolek tozaba ngana za donc volontaire numéro 1 soki eye ke mabe ngai na osenga ki ministre te na front apesinga entraînement na ke na front na bundela mboka très bien to limite ke mabe ko ya nzamba sunga to lingi kimia eza kasi pona kosilisa olobi na ngai kozana parti politique moko te pour le moment non mais tant sou mikolo ekoya okipe kokota politique tokokota parce que toza na passion ya Congo ya mboka na biso soki kosenga ekozala mais bobanga te nazali wana pona na la musaba jeune bayeba ko réclamer droit na bango bino ba jeune bayaka epa na biso ba 5000 francs ba 3000 francs bango bazokende kuna biso ba jeune bazokanisa biso te donc jeune nyonso na senge ko banga te oza D6 très bien bundela mboka na yo classe nyonso ezali kotika kaka te batu ya kala wana bapanda kaka babongisaka tombola non mabo poto maman muketo si sana sala moi résumé blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, oh, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. On a deuxième ma petite chorale. Honorable Zachary Bababaswe. Vrai ou faux lobby au côté na président pe oyebisi koza takinga vrai ou faux oyebisi président so ozongoli coalition obonga malibanga mungwa vrai ou faux uti oyebisanga Martin Fayulu appartient au passé vrai ou faux oyebisi ngai awa yo moko mtatinda yote uti oyebisanga yake mokonzi ya mboka esengeli asala gouvernement ya union nationale ce qui a sali ya monde ezali décollage pour mboka vrai ou faux outi koyebisa ngai awa clairement que Covid-19 est mope komi kopa muyembe vrai $45 eza escroquerie montée pour na obonga ba congolais en tout cas c'est trop cher vrai ou faux lobi nanga que passeport eza priorité pour na mboka te vrai ou faux outi koyebisa nga awa batika kobenga président na makambo nyonso vrai ou faux dans la télévision au scolaire monsieur Bomayo posé le rasuka OK honorable te komina suka vrai ou faux otiko bisanga que il faut mon abouchable pour makambo à lobby même yo étudiant na ozo comprendre en hôtel non comprendre encore chapitre tangsenga en hôtel tangsa yote mais wa tangsa ko nde balobaki que chef de l'état dans l'équipe pour encore nommer pour révoquer premier ministre très bien on a des tangsenga vrai ou faux otiko bisanga que Congo est dans la programme totem. Tant que totem to changer à léopard te mboka bato wando kufa kaka mambo bisenga yangwana vrai ou faux uti ko bisanga yake bokonzi akabile boma bato ebele kolekana ya Mobutu vrai ou faux uti ko bisanga yake po batu kulune sila na Congo mobimba surtout awa mingi na Kinshasa yondo ko sili sango na ba réconciliation non spirituelle na spiritualité nzamba pesio na ba révélation vrai oyebisinga ke obandaka da musala na yolo silisa mais tango kendaki kuna kimbuta ndimaka me godard nda betsa obatour ne mambobi ba conseiller na ye oti oyebisanga ke na ba rond-point nyonso ezalaka esprit ya totem wana ezomonisa bakulu na ezalaka na ba rond-point nyonso na ba esprit mosusu lokwa lion pe bakisami na bifle pe bakisami oti oyebisanga awa tout à l'heure ke po basala délivrance ya Congo obaki fo basani
pour délivrance à Congo et Salama. Il faut tout ça. Il faut tout l'ongola d'abord totem on a prière. Très bien. To kataba alliance union so et salema na monde à ténèbres et puis to libérer mboka o na maboko à Lucifer to boto lango na maboko à Lucifer parce que ça ba alliance et salema na yemoko Lucifer. Autour le balanga que président Fatia ko réussir na été tant que totem on est ali to espérer te ata sali 5 ans 10 ans mais so totem ezaka to bosa na président Fatia ko réussir ne ma molobiti bato ba kufaka bato ba kufaka mboka pe ko bongate ti to longola totem faut délivrance penza siko délivrance ngo yondo osalango ah oui osalango na stade partout place va permettre place va permettre osalango au bon de la pona président au bon de la rapona mboka au bon de la pona batunyo so ba se présenter pe pona moto akokamba kutu plus pour plus de précision au moins le président Oyo, soit qu'il y a l'élection en 2023, avant le président, on a battu na place. Parce que biso to banda prière à délivrance, ata va permettre bisoté. To banda délivrance, pour na mutoya au fan d'alisuna bokonzi, photo sambela sou ponaye. Très bien, merci beaucoup. Christian Bosembe Elombe. Vrai ou faux, outi ko yipsanga ya wa que cohabitation. Na kati ya constitution ezakate kozalaka pete eza ndoto vrai ou faux yebisingai lokola coalition FCC cache Koufi moto aliboso ko démissionner par rapport à demande ya Nemi Moulaya faut la premier ministre oui il faut démissionner l'accessoire sur le principal il y a bandana no ba député cache boya ba ministre cache boya sim vrai ou faux yebisinga ke soki Kabila meki koloba na ndenge ba osenge koloba surtout soki discours na ekena makambo yeko pesa kanda na mboka. Baokanga Kabila. Ça va violer l'article 5 qui a loi où ils ont régir l'ancien président de la République, Bakokangaye. Vrai ou faux, tu vois, ce qui désordre dans l'Assemblée nationale, ils ont persisté, possibilités d'amis balé. À part ma cambo dissolution, mais ministre intérieur, Azala Makoki, Yakokanga. Jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Kassongo, non, monsieur. Ministre intérieur, tu as instruit. Oui, Gilbert. Monsieur Gilbert Kakon devant instruire, va fermer le Parlement. Va dissoudre, va fermer. Ce qui s'est prolongé et belé, le président a dissoudre. Mais va comme à niveau on a dit. Va au kanga batouana ou va sala qui va bien bawana. Au yebi singape awa que bandeko ya opposition, c'est-à-dire au tangi batouana muka ndambo na ngambo ya Martin Fayulu Muzitu pe na ndeko Kabila basangana po bayekola pe okani ki okutiela bango mukanda moko ta personne mo matea lolenge nini obenga ngo apprentissage douloureux de l'opposition nde la kisini na apprentissage boyekoli na bo taou boyekoli na bo pasi boyekoli na musulu boyekoli ya musulu na opposition faut bayekola bazala ne pesa mo ba point d'ampoto non batambola kapeme ya nini te ya terrasse te so bala dibino bodi wana liboso batambola toujours na bateka na poste parce que la crémogène au chani longi 2 batala la police na misote ba yibisa ka constitution te 3 balobra français te 3 balatra la ba pembete 5 balatra ba bota minene te 6 lunettes nde baboyi 7 zalambangu mingi yeba ba tunnel qui m'a bien ouais dans l'opposition longwa ndoki ozo bon baninga kolo totombola na maboko vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa que pendant 2 ans nyonso mbino osali kuna ezali na proposition à loi moko te ya malamu ezala pour na peuple. Les faits sont là, il y a quoi? Il y a rien. Au monde il mboka ezali. Il faut l'amnésique, il faut la naïveté, mais au Lobake, Mbokoyo, ça a été dirigé par des hommes. Vrai ou faux? Au Tigoïb Sangai Awa, qui au yebi règlement d'ordre intérieur, mais au yebi qui est en Mabunda Zalaki Zalaki Nde Boumbu, député Zalaki Nde Moumbu Narenya Mabunda. Mais Talakaka, Mingine Bakomi Okonda. Donc, ce que tu as chemise, il y a député, aux hommes qui est Sila Makila. José Makila, tu as apprécié Mbote. José Makila, on a apprécié Mbote. Kouloutou, José Makila, Soumanda. Ezaka Soumanda? Soumanda. On a apprécié Mbote. En tout cas, on a apprécié Mbote. Alors, vrai ou faux, au Tikoïb Sanga Awa, que Ozouaki $15 000, Ozouaki paye 7 000, Ozouaki paye $185 000. À 55 au Bossa. À 55 pour Ozouaki. Mais, on moni, moi, dans mon ballon, il y a PPRD, toi, FCC. Ce qui magie. La magie Henri. Bakangi na mbongo na maboko. Wana FCC bovandi ni. Wana bageta. 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 Wana bageta. Azupe bageta. Bakangi na mbongo.
Aza corrompre bateau, et pas pour faire du bien, pour faire du mal. Là, FCC shoot. Bazo le bélo. Boya ko bien até, alors 7 000, alors 15 000, alors 50 000. Mais oh, wana ki mona meso. Vrai ou faux? Il est arrêté. Si, j'ai appris qu'il est arrêté. Oui, que c'est la fin du règne à Kabila. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais, j'espère que ça sera dans la paix, dans le calme. On ne peut pas espérer rester 30 ans, 50 ans. Hein. Et au moins, même, il y a Maréchal. Et comme il peut comme moi, hein, Mingi, il faut un renouvellement. Il y a 100. Hein. Il y a Bano Bazako Yekola. Bazo Yebaka Kabino. Très bien. Donc, au PC proposition, Bakanga Sénat, Tina Nangwezate. En tout cas, même demain, Bakanga Sénat. Et ça, c'est à mon côté. Très bien. Et Nakatia, au Kangawana, Nazako espérer Bakangapé, Premier ministre, hein, dans le gouvernement, Bakamata, Balongwa. Balongwa, parmi les objectifs, si on ne trouve pas une solution, on va l'interpeller. On va. Oui. La majorité, même la FTC. C'est la majorité. Majorité, FCC de majoritaire. Nakati a union sacrée. C'est vrai, ça se vide de ce côté-là. Bazakoya et tu as une motion, tu as quoi ça? Les gens ça c'est azobele la union sacrée en goeleki. Au quotidien balokayo wana azobele. Alors au tiko lo bailo comme ya sukawa. O lobi ke ba collègue no ba député ba limbisa yo. O lobaki zela na silisa. O lobaki makamba ba 15 000 ba 7 000 les alaki ndengo zalaka taquin, c'était de la blague, ba ko tenir rigueur na ngote. O lobaki on a cadre la blague et les canadiens wana. Tala naza na besoin de pardon na bangote. Puisque c'est pas sérieux d'ailleurs. Ça c'est on a besoin de pardon à bangote. On a besoin de pardon à Nzambe. Yo qui nous pardonner yo Nzambe qui t'a fait Dieu. Ça c'est rien du tout. Si tu ne comprends pas les blagues, bon, je ne sais pas, va à la messe. Très bien. Va à la messe. Alors, si vous voulez Fachi Azanani. Fachi au moins Mikolo yo démarche était. Oh. Et si président tout le monde m'a beaucoup ça là c'est résumé l'absolu tout ça là vrai ou faux ou t'es quoi ibsanga ya que 4 mois au bakanga yo ils ont 4 mois de torture négociation pour que ba imposer volonté à régime passé mais au boya yango vrai ou faux au ibsinga que ils ont Caleb ils ont bisengimana bangondi ba passer la négociation pour que ba arracher conviction mais malgré ça tu as accepté de perdre la raison qui est dans ta prison mais pour n'amboka outinga la constant vrai ou faux et ça ngaya que Etienne Tshisekedi bosolo la na intimité a eu ça que nazo bunda pona ngai te pona bino pe pouvoir bokozwa yango vrai ou faux ou te ko yebisanga awa ke ba condition incarcérale eza na kati ya prison et salami pona banyama pona batute vrai ou faux ou ti ko yebisanga awa que le FCC appartient au passé vrai ou faux yebisinga ya que président Tshisekedi kosangana na Félix na Kabila yo kamwa ki yangote ezalaki d'une manière stratégique et puis boyeba qu'à un certain moment ils vont se séparer basangisaka mai na mafutate vrai ou faux yebisinga que pour Congo et kenda lelo il faut Tshisekedi Félix parce que c'est l'espoir du peuple congolais vrai ou yebisinga que premier ministre a kozala humilié soit boy kozala conseil na bino parce que il est l'issue de l'accord est tombé il aurait dit démissionner Oyebisinga Assemblée nationale, bureau nango, Oyebisinga Sénat, bureau nango, bakokwe ya la premier ministre, et la réalité politique, et la conséquence réelle. Parce que l'accord n'existait plus. Très bien. Blanc, plus blanc que neige. Oh Dieu mindonga là, 7 ans après Nzambe. Obateli mutu. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Je serai plus blanc que la neige. Motema peto. Nasukolami mobimba o. Namakila mayonkolo. Jonathan Makila na yonkolo.
Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ufandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank. The Pack. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavubu. Téléphone, plus 243 81 60 00 634.